après ça qui obi c'est la question Blaise Boula après ça qui Werason mbotete ndio wera l'air amoni kara ba petit musu boyo opesa kutu bambote wera oyamba mais Blaise Boula l'air ayebwe yango ya doublake wana siko li mukolo yamba ye faut solo ya solo yo na wege yo chana ba kolanda ba mukolo yamba phénomène bana yo nde ba koyeba répondre et pas na ngana opinion na ngai yokanana opinion na ngai ba mélomane o ba olanda ngai ba ko comprendre ngana lobby voilà mais mukolo yamba phénomène Werason otunye question mukolo yamba Blaise Boula otunye question mais ngana peso exemple mo lobi karma pa ya kipe na mona ki karma pa ponga na zaki derrière ba Werason na ba jibe na kina sima na moni karma pa ya doublé wera doublé jibe akopesa héritier wata mbote abanga ye musudu bon baso abanga kité kokota zaiko ya kubunga viena na kinkesera kubunga yesu ko aye apparaître wa biso to boma déjà zaiko po zaiko zaki ya mame ba biloko ne tala be tala ku ye ba biloko na nyoso rien to yeli bango ba biloko ya kulukuta ko kabila to boma Kinshasa c'est ba tuba ko ye ba sous terre révélation de l'année meilleur chanteur Jibem Piana meilleur orchestre meilleur animateur 3 ans 86 87 80 to battre bango tout mené à Kokalsou, on est mené à fief na côté na biso na Sinkin na Lubuzi biso bana Sinkin bana Maduda batu bayebi jibe pas moi na Sinkin mola to tsaka bandal bandal bouger wenge bimi bon chic bon ça faut na lunette kitoko na chaînette ya ba obenga le ba ange ba chaînette faut na lunette à quartier donc mon ama ba garçon avec ba boga ba fille ba belle fille donc Kofi Ayavema abi petit na yoki bino na yoki ba master bo danger na sala l'album ayaki tena maka kota mouvement te ayaki ana te ye moko ye mo pa ote te leka ki non e wala ki mo pa ote wana ki confier mi ba rambo ala ba kombe belete yana ba kombe belete ayaki ba kombe belé ba rambo ba e wana ba kombe belé azaka nango aye ma uti mikili étudiant moko tanga na Bordeaux aye yemba pena ba wana yemba ba nzembe belé po banda musique kala aye yemba ba nzembe ne belé faut féliciter aye abi na yoki bino mana yoki musika na yoki bino mais na ye vraiment que tout ça l'album na ke na bino mikili wana toke mikili te na kati mais na bisako boko la 10 nombreux, mais dès qu'ils sont appelés, bon, vous avez belé. Qui sont appelés? Qui sont. Bon, même. Qui sont appelés? Oui, on a Jibé. Obi? Oui, on a Jibé après Adolphe Dominguez. Après? Adolphe Dominguez. Olongoli. Après, on est sur Hollande. Comment tu as bango? Voilà, bienvenue comme ça dans votre chaîne Amigi Télévision, Mami Wanza et surtout dans cette émission d'analyse qui est aujourd'hui présentée par moi, Damiti Manga, garçon 19 février. Benga et Papa Nadar, Viti Manga au Salamba, va bien toujours. Je dis un grand merci comme ça à la patronne de cette chaîne qui est la première dame de Orléans, Maman Mami Wanza, et puis je dis de big salutations comme ça à Papa Micha de Paris et pourquoi pas de saluer en direct des États-Unis. Là je vois mon frère ami Christian Soukoula Makanda ngana ezaka toujours coaching na ndenge ya bien na États-Unis wana na moni mbala moko boy oze mulo poka bemba le matadien balobi le matadien balobi lelo toko solo là après enterrement il y a 5 millions maniata toko solo na bana wenge toujours bobo misano makambo elekaki na matanga est-ce que 12 penda ezuli susu esika na ngona ndenge ya kosakana te po wenge na makambo 12 yango vie Kofi amonaki déjà na musika lobi so na meki ko poussa na wa et vous avez pas problème sérieux parce que 12 a été au rendez-vous vraiment. Werason et Blaise Boula, c'est quoi maintenant le problème? Pour Nanini Werason na Blaise Boula et aux Alakaraboy. Mais je crois que Jibem Piana, papa chéri, Ben Nadam, malgré Azalaki vraiment choqué, Azalaki
na oyo ezali kambu ya deuil ya Séguin azalaki ni eloko ya koloba te et basima ka 12 sur cette plateau tozana moko ya bawenge maître Tchétché Membe autre autant ya resolo na ye à qui je dis déjà bonjour maître Tchétché. Bonjour Dani Chimanga. Bonne santé. Très bien. Malgré un peu de fatigue. Merci beaucoup. Restez toujours Wenge Kaka. Ouais, toujours. Badjime Weston, Yakana. Dani Chimanga. Dani Chimanga. Wenge Kaka. Wenge Kaka. Biso bana ba wenge. Yo bana ba wenge. Tu vois BCBG bon chic bon genre. Toujours. Et na moni pena bon chic bon genre vraiment na ndenge ya kosakana te. Maître Tchétché ozalaki na matanga ya Séguin Maniata. Organisation ya matanga na ndenge oza mwana wenge otrouvaki on en commun. Est-ce que papa chéri apesi pena Séguin le coup moi isengaki apesa ye ou soit ba place musu ba faillite ezalaki? Bon, tokoloba na 100%. Tout le monde a tous les 100%, mais il y avait quand même nos 90%. Okay. Il y a réussite totale. 90% qui est 90%. 90% est réussite. Et moi, mon salle, tozaki nango, zaki salle à Mounene, Ave Maria, grande salle. Au monde il y a décor n'enge zalaki. Voilà. Il y a qui m'a cassé, il y a qui très bien. Vendredi, au monaki, tous les leaders bayaki, Ferregola. Moutali Bosso, je félicite Werason Ngama. Moutali Bosso apparaître vendredi wana. Werason Moutali Bosso, après Papa Chéri, à Landier, après 30 minutes. Wera qui presque 23h juste. Après Papa Chéri, j'ai bien piana et Roya, 23h30. Après, Zagi Namona qui héritier. Héritier, après Nagomona, Peto Nani Oya Liboke. Nani oya Kofi Soleil Soleil ayaki après na komona ba mission so bayaki après na simananga ndeponga na longwaki ba 1 heure na komona Ferregola pa yaki mais pas ça ba artiste pour ni ba yaki te ko assister peut-être Jibem Pianande to ba entre autres Mama Si de Jiman Pata peut-être Koya Msuko Kolila na Jibem Piana puis voilà. On a maman pasteur, maman, tu dis maman, makama mibali ezaka ba maman ermongo. On a maman ya matanga. Est-ce que maman papa zalaki déjà Wera son. To maman. Problème ezaka raté. Tant Wera s'est présenté, c'est maman. Maman na papa mutumoko. Il devenu seul cher. Moi c'est na mobile loko moko. Soki papa Wera son déjà ngama Wera son azalaki. Maman s'occupe qui pe na makambo mususu. Yaza musali nzambe mapata. Je le salue de loin. Atikala ki na ba makambo mususu. Yandako yaka obligé tiazala mais kakola zalaki wana kakola kina linda kakola ina linda problème ezate na représente soki linda zalaki déjà zo représenter pe kaka maman non oui c'est maison mère voilà maison mère c'est maison mère na likambo o Jibem Pianaza loko apé mobali ya mama si de Jiman Pata komona mama problème ezate mais Jibem mutakufela kité. Les musiciens JB, chef d'orchestre. Mais ça, c'est le côté. C'est que Werason a écrit depuis le début. Premier musicien, c'est Werason. Il y a Monaki. Werason a 23 ans à Werason. Moutalibo Soya, JB n'a pas été Werason. Ils sont obligés. Nandako, c'est maman na papa. Bon, on a un la talandako. Ah, bon, maman, c'est des JR. Problème, c'est maman pasteur, azapé, maman, ça, il y a un programme belé. Nata préparé ma prédication, ma kambebele belé. Yango papa qui représenté. Na simane pe bana na biso to azala ki baleki na biso. Omone ki kakola ki na mwasi na e. Na omona JB penga na werandi bazala soudé na makambo matango. Vraiment étant que wenge men ça bino na ndeni ko mona pela ke wera na JB batu belé babanda kozela wera na JB bazoka ta ya uvanda bisika moko. Mususu pe musu na makambo moya bandule men na matanga pina to moni Wera sont toujours na JB ka boye ba osolo la ka étant que wenge men ça la bino ndeni ko retrouver na bolingo bongo wera na JB. Mais collection de musique congolais c'est l'amour. Ça c'est tché ba querelle et porter le logo mon côté. Ah bon? Oui.
na musique na biso Congo lelo ya ba congolais so to landika ba makambo ya lobaki boy non na tina te wera la kisi ndeko na ye ke lelo na Cla Wenge soki likambo ekwe na Cla Wenge biso nyoto nela na Cla Wenge za to tika jamais ekwe wera ekwe Jibe ekwe Adolphe ekwe Didier Marcel ekwe Mututu donc c'est un problème de Wenge yebike Wenge mutekanga Congo mais on a quatre Congo oui non qu'on soit qu'est-ce que Sangai ba quartier la tête non tika ba fanti non Dani toza ko solo la masolo mususu ko tuna nga masolo na biso na Congo lelo moi je confirme na Congo lelo c'est Wenge Cla Wenge ubi to so maga mususu tika otuna ba te polo ba otuna nga ba question o memi ngo pe na ezala kana ngo déjà ezala ba bandaka bandakala ah 12 ah bandaka tango kofia yaka kuluka biso oyiba lisolongo te kofia yaka vraiment ayaka tanga vasa la quartier la tête ayaka lobi bo na na moni na loki bino na sango ba Wenge ba succès wana ba kabane ba 80 86 87 88 aya yoka biso succès makasi meilleur orchestre meilleur vedette ba meilleur animateur to bimaka na Wenge oui ce qu'on le rôle babo c'est que to yamba moko natala émission mo ya bosolo na politique Israël mutumba yamba ko faire le de pena qui a boyi côté ne kutu matanga sega ko yate parce que lorsque Cindy le kire pas ko faire maman ba Jibe ba wera ba yana bon na ko kota na polémique te ya ba musicien ponga na musicien te tant que moi na Congo la likamo na Kofi ndenga lobaki pourtant trouvant mon dernier est-ce que Kofi avait raison de parler comme ça dans les médias peut-être moment où peut tous les kokende na ba vie mortuaire la lobby à matanga wana je m'en fiche te alobaki bongo te wana opinion ya Kofi Olomide Kofi ngande na landaki Kofi a plaidaki ke yepa kufelaki na kati ya mouvement na ye maman na kufaki Cindy pe bazongi ba problème bani banini amone ba participation ya ba bon pona ngana kokota na ba polémique te ngana kolungaka na luka le linge sale ça se lave en famille na kolungaka na biso ba musicien congolais to tika ba makambo qu'est-ce que tu peux reprocher à Kofi na koki ko reprocher grand frère na ngai te Kofi Olomide po etalinga ipete makambo ya lobaki makambo ya lobaki a raison te exact mais que si yo lobi parce que yo za na Wenge ngana za mwana Wenge parce que Kofi Olomide alobaki selon ye mutu soka alobi opinion na ye ngana ko changer opinion ya Kofi te mais na sengi na bango kaka na sengi na ba musicien congolais to tika biloko wana nulle part tu peux voir des choses comme ça lelo ko kozala Chimanga Dani lelo ko kufela ndeko nazoka empêchement na yete mais ngai na kufeli mutu yo ye ko sangani ça peut testo non et ko ça nganga pasi ke ya lela ki mingi ke ye pas zo makambu batu ba yaki le pa kufela maman na tout monde a pe ba Cla Wenge ba yakate bon to zape ba clan moko pété on explique que tant il y a ça qui mouvement na ya ko lukaba na zela na ko expliquer makama musique Kofi abanda musique na ko beto pembe no bano ba réalité on no bano ba réalité Kofi Olomide wana baza ba ser na biso Christian na kwasa ba pire bato Kofi ba pepa kunji ba pire bato Kofi ba biso ba bato ba Wenge mais tant biso to na Wenge ba succès na biso Kofi ayaka ayaka oluka biso na ndenga mabete na yoki bino Kofi Kofi wana na koyeba te Kofi azala quadra alula Wenge abanda alula Wenge bon à l'époque biso to retourner ko lukato za ba étoile montante tu comprends bana mo ba se marqué na époque na bango bon chic bon genre to se marqué na époque na biso vie pas yaki na ndenga mabeta utaki ba Bordeaux ba chic na ye ayaki na marque na yoki bino na ina sala album na to sala ensemble OK ngia mawera so na zaki d'accord mais jibe mpia na pe zaki d'accord mais loko moko ekotaki kaka ndeko ba 12 ke ya kota nde Wenge ouais on obligé bien quoi ba obligé à kota Wenge so ça la biso tous les trois solo là il y a ça va marquer trois leaders na kati ya Congo Kofi Olomide mais événement opérateur à l'époque on a je sais pas entre 86 87 88 ce que Simba ngeza lelo makamususu ngia mamu ngeza la te ngia mawera so ngeza la te banano chebela ngia mawera so ngeza la te kwa tu bimaka na vitesse bosik makuni ni mat avec petit na biso ekokota ekokota
zaiko ya kubunga vie nanga kinkesera kubunga yesu ko aye apparaître wa biso to boma déjà zaiko po zaiko zaki mame ba biloko ne tala bien atala kuye ba biloko na nyoso rien to yeli bango ba biloko ya kulukuta ko kabila to boma king Kinshasa c'est ba tuba ko yeba sous terre révélation de l'année meilleur chanteur JB Mpiana meilleur orchestre meilleur animateur 3 ans 86 87 80 to battre bango tout mené à Kokalsou, on est mené à fief na côté na biso na Sinkin, na Lubuzi, biso bana Sinkin bana Madouda batu bayebi. Jibe pas à moi na Sinkin, mola to tsaka bandal. Bandal bouger, wenge bimi, bon chic bon genre, faut na lunette kitoko na chaînette ya ba obenga le ba ange, ba chaînette, faut na lunette à quartier. Donc mon ama ba garçon ba boga, ba fille ba belle fille. Donc Kofi ayavema. Abia petit na yoki bino na yoki ba master bo danger na sala album ayaki tena maka kota mouvement te ayaki ana te ye moko ye mo pa ote te leka ki no e wana ki mo pa ote wana ki Kofi mi ba rambo ala ba kombe belete yala ba kombe belete ayaki ba kombe bele ba rambo ba e wana ba kombe bele azaka nango aye ma uti mikili étudiant moko tanga na Bordeaux aye yemba pena ba wana yemba banzembe belé po banda musique kala aye yemba banzembe ne belé faut féliciter aye bien na yoki bino mana uki musika na yoki bino mais na ye vraiment que tout ça l'album na kena bino mikili wana toke mikilité biso ba parmi ba premier ba toi kene mikili na potonga na kena mikili na 1989 wenya na ke potote Mouteli boso ke ne poto na mikili na nenga famille na biso vient na bopi mbembe mo yebi mo parce que ba to bane ko collaborer na ba wera son na ba JB Mpiana abetsa bango na ba Ciné Palladium o kango yara ba vie bopi mbembe grand prêtre na kata bandal amema lupango mobimba na mikili amema lupango mobimba na mikili combien de parisiens ba mema baleki na bango te bopi mbembe amema baleki na bande kwa momi j'étais chaque voyage à ça voyage au mema biso ba 85 déjà to kana ba mikili na yo kende 89 va wera va jibe mutali boso na koma na siège ba pesanga disque mulolo na banda cassette le kaka na bobongo na RTNC na ça déjà masanga Koko Sango masanga nani Richard Mwamba pauvre personnam nani Wasenga biso ma staff ezaka ko sa jeté wenge erwana avec papi kimbi personne à grata ba vieux kiss donc ba vieux mavo oyebi eloko ozolo on dirait quartier latin vraiment Kofi Olomide la kisi penda ki a un problème na JB Mpiana ngana yebite problème ye mutango ye basoka za na problème la ko za na problème na JB ni jiba za petit na za na problème nini omonte babsa ezaka ba 12 ozolo belanga mais on est cause yo mutu wana on est question ka ye 12 beta on faut tout na Kofi ngana landa ki na bosolo na police ye moko lobi na orchestre ne kabimisa ka mutu moko mabosa akosaki batu ye Kofi ne ka lobaki olande ki na bosolo te alobi na orchestre ne mutabima mutu ba bime bele ba Jordan Kusa ba Montana ba Gibson ba petit ba ebele ya bakate ya bulaka ne ya buvia bulaki kake fali pour papa fali akedi kolo okopala alobele ki na sorti ke est-ce qu'on fali on paye ki na matanga te mais fali ça na ba tourner na ye ya petit moka bandal azo sa makambo na ye ba j'apprécie beaucoup fali poupa togobo ya mwana biso bandal te baleki ka non problème eza soka zala ken ngaka ya to mona soule kauka ya wana muto yo ye baka ba bureau na bango ngana ebika petit na nga fali poupa qui nous fait plaisir nana sepelaka na ye po amemi bana bandel ebele na poto ebele ko bakomo na poto te na kotangelo bakombo te pe akende na bango mbala moko pe te po bato balobaki mingi o fali ake ngoka mutema malamu bana bandala mutema mabe bandala elo te kesera mema jiba mema wera mema combien de personnes kesera mema ba maître bols jiba mema ba maître wera pas mema ne yesu ko azo mema amemi so na ba bureau ba kei bazongi pe ba kero ka petit na koko dilation na ko pesa mbota na petit na kati mais na zonga ka na sujet oh fali nani Kofi alobaki mutabima na quartier la te mutumoko vie mbaso ayebaka mutumoko mais nga na corriger vie te mais na lobi na quartier la te babima bango tout ba wana ba savané de Pichu ba Jordan Kusa grand prêtre ozu ba Chekevara ba Moshi ba baza ebele ba Montana baza ebele babima mais vie selon vie amoneki kaka ke abimisa mwana moko non
même tout le monde qui et à répondre vite mais quand la réalité ba bimé belé na matanga ngo tout le monde qui bourompe la yaki Malin Pela on dirait ya quitté tout le monde kana ndika bon mukolo Alain Pela vendredi wana tozaki na yekutazana kati ya famille vendredi na yona prendre meko zong singa ngo rappelinga ngai vendredi wana na gi mukola ya matanga réveil actuel nazaki na vie qui solokele ensemble si ma ba jibe na ba wera Alain Pela benga ki vie kiss tu as bien vu qui avec qui secrétaire azonga jibe azonga sa vie vie azonga sa vie mais babenga handi babenga c'est que benga ki jibe ngai na mona ki vie qui va 12 te 12 te abenga ki baso adani za calme wenge tambola bongo te wenge tambola na ba conflit biso bon chic bon genre to tambola na ba conflit so que Alain Pela bengi président c'est grand na oyeba te ba bureau président ba yebi nga na moment na bureau présenté bureau président za ba Roger Ngandu ba tumsu baza nde ba petit nanga baza mikolo petit nanga Richard Moutassé a remplacé des baja chef à sécurité petit nanga Richard moi pembebo petit on a jibi pas ça y est pour ça que joie ya baja de baja c'est là mutakuni na poste tozong ça ba beta boma ba petit nga baza ba Zulu ba petit belé bazali na staff donc mutu ba ko tala enseigner lelo Richard a comme chef de l'orchestre à mon kinga ancienneté pe jouaka ancienneté pe jouaka oui ou mais na mouvement jiba zotala ouais le quoi siko nani na moment oyo to père de Doumer na biso mignon akait c'est gars mignon akait nana ko remplacer te bazé belé nana na opinion na ngana bike mutu jiba ko kocha bazé belé akocha pe Kibens ouais pourquoi pas Kibens ah étant que chef d'orchestre ouais chef d'orchestre pourquoi pas nani Ficaré papa sone za bato belé ba ko place wana Ficaré pas Oumeli Kibens pe abanda na jibe banda lelo te a travailler pe belé donc wana etali président mutakotala na moment venir tant que tozonga ba répétition des jiba koye babon Nathalie nanya ko remplacer zo place wana bon ngana ibi mingi ke nani Ficaré déjà ça na poste na ya munene directeur artistique tout ce qui est makambo arrangement makambo Ficaré ça mais na yebi ke même ngai na souhaiter que ce qui papa chéri za apé sangota Kibens professeur Kibens ya pina na place pina to vanda yango parce que pina to so la wenge na ndenge pina yo sakana te cheche mende parce que pina il faut panza batu pina batu ba comprendre makambo ngonde ezala parce que 12 oyo le bac appelle 12 ans bien pour tout ça on 12 ans à 10 11 12 c'est la stratégie mais qu'on finit faut expliquer à mélomane tout ça on a des missions quand ça 12 ans les années 12 c'est ça le rôle que mutu moko yebo muto te faut muto traisa biso yango ba benga ngo 12 faut dans ça les missions petit nanga bino ba journaliste faut préciser le langage moni langage biso to baka si ko yonde muto ngai ko expliquer bato parce que biso toza ba wenge menete nako yamba na émission mais ko expliquer pe na 12 nde ezalaka ngana oyeba te siko yolo ko wa mwana wenge petit nanga mo ipele ki makasa te faut longola mo ipele ki makasa ba mona pe moi Julien yo ko le sous forme o comme sous s'appelle yo journaliste on le la forme eza idéologie da bino bana wenge ozo comprendre yonde te wana idéologie nya ko seye banga na mwana poto nya ko sa ba kikitendi ba vie nanga ege modogo jafa ko fere ba vie nanga ba rijana donc muta o expliquer biso 12 pena na ndinga bien pour bandi ko balanda o ba kolanda biso ba comprendre pena eza yo mwana wenge donc nga journaliste na ko expliquer ngo mais bon 12 c'est ça quoi siko token non na question pour o expliquer batu o même batu na ba 12 ans qu'est-ce qui se passe entre Weranson na Blaise Boula parce que na matanga on dirait batu musubo loba matanga aneza kinde ba compte à rendre na batu par rapport à 12 par rapport à makambo belé tout le monde peut faire rigola pour nous sanguiser l'omba mo pour pesa ngomba mo tout le monde fait rigola yependa a quitté par Weranson a pesi igwe moté weraseki mais Blaise Boula là-bas Blaise Boula mona ni kutute yo pesa ta mukulu mbote tout le monde ga Adolphe pembeni mais tu es yindi mutaza ka ingénieur to ka ingénieur c'est les boules qu'est-ce qui se passe entre Blaise Boula
et Weranson vraiment. Et à Ganini. Dani Chimanga na ebisi yo ke wana aux opinions nanga aux autres na opinion nanga ngana lo banuka ke omoni wenge wana wenge nde tozalaki na ndenga mabete o selonga Tchétché Mbembe il y avait des présidiums autour nanga une émission mon côté voilà obi nanga fondateur wenge zakanani na psychiatre soto na fondation babiso musu tozalaka te toyaba wenge bafana nalobaka ngo ngana ya wenge fana Richard Mwamba Koko Shango batu babenda biso vraiment que mutu nanga po biso to ka batu ya bakota sinki to na orchestre biso esthétique ndal to ka na molar pe ba wenga zaka ye mo côté to ka na station Japan avec Raja Kula to ka na IBG musique avec Norba to ka na orchestre belé zalaka na kitambo pe to ka na Traction Babylone ba dakumuda pe ba ni orchestre ba pourquoi pas na lemba pe to na limité ba na matonge ba gina il fallait kaka pourquoi pas café musique ba orchestre ça que moi belé. Alors qu'est-ce qui se passe vraiment entre ya on explique les opinions nanga voilà et là que on a des problèmes ya qui leader entre Wera na Blaise Boula non na yebite yo to ninga question obi monaki acte moko sepelaki na ngote ezaka ye batu ba kolobate Blaise oui ngamo pe na zalaki na monaki et puis ye moko te on dirait ba loko la karma pas parce que jibembo tété pourquoi bon yo yé par exemple yo yé na matanga ya wenge opesi jibembo tété oye ko sani siko na bi Blaise Boula qui pas Wera te na tout exemple yo tout na Blaise Boula après ça qui obi c'est la question Blaise Boula après ça qui Wera son mbotété ndio Wera l'air amoni kara ba petit musubo yo opesa kutu ba mboté Wera oyamba mais Blaise Boula ga l'air ayebwe yango ya doublaki wana siko li mukolo yamba il faut solo ya solo ya wege yo tshana ba kolanda ba kolanda phénomène bana yo nde ba koyeba répondre et pas na ngana opinion na ngai yo kana opinion na ngana ba melomane o ba olanda ngai ba ko comprendre ngana lobi voilà mais mukolo yamba phénomène Wera son otunye question mukolo ko yamba Blaise Boula otunye question mais ngana peso exemple mo lobi karma pa ya kipe na mona ki karma pa ponga na zaki derrière ba Wera son na ba jibe na kina sima na moni karma pa ya doublé Wera doublé jibe akopesa héritier wata mbote abanga ye musudu bon ba so abanga kité abanga ye deux pour karma bon c'est pas nécessaire te karma pas malgré qu'on ait roulé la CD mais au senti que la beauté ça toujours karma pas zane moi na matete karma na lemba to matete ana moi na matete matete ou lemba bon l'essentiel à yaki pour na biso l'essentiel à yaki atako pesa jibembo tété et ça les lokote mais na ndenga respect za soko yaki na makamba matanga lokola ya kla wenge ozalaka toujours ta lokola petit na soleil soleil wanga ayaki malgré pesi mbote te makumba meli zala nanu expliquer yo y a pas journaliste autour na question mozo ngana répondre te tozalaki wana naza koya malembe yo ngi na loba kaka makamuso na koloba eza yango te lokola na monaki petit soleil ayaki mapesaki mbote na musika te asaka nde ba maître basalaka na musika Wera Jibe Adolphe ndenge ba président bazalaka na pesika boye c'est bon aleki mais karma pas ayaki a doublé bango akopesa héritier wata mabezate mais l'essentiel ayaki mais ce qu'on dit dans la 12 où est pesa marqué entre Wera na Blaise Boula c'est que ça dit kamoko il faut tout na bango mais na ndenga respect yé mutayaki Blaise Boula ayanga kaka pesa ka mbote ba kitapenda kwa respecter ba yo omoni na ordre Wera yaki mutaliboso na ordre Wera yaki mutaliboso Blaise Boula kitapenda liboso Wera ami kitapete na ndenge bango nyoto bazaki ba collègues ensemble tout ça polémique était likambo eza na kanti entre ye na Wera na yebité mais na ndenge nga na ko conseiller prochainement soka ye loboko eza nécessaire loba moninga boya ko peso ata ya ko loba bonjour ici na peso exemple petit soleil apesa ki jibe na maboko te na moi 1 mètre 2 mètres ami kumba meli bango pe ya Blaise Boula na Wera zone bimara deux fois mingi on faut tout na bango pour nga na place on ko répondre te na vandi na bango mingi te bige nga pe poto belé plus de 27 ans na poto biso ke ba poto na zalaki na ba wenga yango na répondre biso ke ba poto ba 89
est-ce que bah oui la pime bon na ko ko yeba ngote tala kaka de 85 au biso to yaka pour on dirait pelali naza ko expliquer bien de 85 à 89 to bima ba meilleur orchestre ba révélation de l'année biso to ke poto donc oh etikala ki na sima nanga na ko yeba te mais na yebi que c'est le problème des leaders na likambu ya ba ya biloba loba ah mais biloba loba ah biloba loba na ba makamu na yebite na biso na bi bala wejo baba soko moni ndenge olobi nanga président wera so na tiaki fasi boye de seka alingaki mbote wana te ndenge olobi nanga nini ntango ya yaki donc seke ye azaka oya lobelanga na po nga namonaki yango te zela nanu dani kotiango polémique te lobelanga yo olobi nini Blaise Bula ye ntango azopesa jibe mbote wera asaki nini a fini 12 ans. Donc c'est que mbote non a besoin te. Yango yemera mi yebela. Yebo ah ouais, et koki ko zala pe bongo yemo ko mona loboko masuso na pesa ni là. C'est na pesa ni loboko ngati ala loboko loba lumumba tikala. C'est que matanga ngo ezali na ngo ya ba contrat. Te makamu muso eza mo na lobelo ya te. Ya ifoka ko tuna bango moko. Moi ba ma eza ba makamu muso za na kati ya ba masa makamuso esa nini ezaka na kati ya ba mouvement moyeba te ya ba masa ya ba leader ba leader awenye moyeba ngo ate on dirait Jibazale mais eloko na sepeleka makasi Adolphe Domingezi Werason Didier Masela Jibem Piana déjà majorité union fait la force ah eloko sepeleza makasi yango eza nini nani Wera Didier Masela Jibem Piana Adolphe Domingezi petit na ngate mais masa na nani Kaluji petit nanga pe mususu nani héritier wata bolingo wana est-ce que il va rater héritier au moins na biso wana biso so pas zala kité obi banda makame banda ya kité eh mama cheche même ma ayaki kaka même pas pasoli mo te na pasoli te na biso te ayaki kaka vendredi au moins pe na Notre-Dame au moins ki ah c'est que pesé te azo pesé na ndenge ya ba uto sala moi featuring basali featuring mo na Adolphe ingénieur aza toujours grand musicien na kati ya na kati mais na bisaka boko sala 10 nombreux mais dès qu'ils sont appelés bon c'est belé qui sont même qui sont appelés oui Rana Jibet obi oui Rana Jibet après Adolphe Dominguez Adolphe Dominguez olongoli après on est sur Rolanda comment tu as bango nayebi sayo wenge omonaka wana omoni wenge omonaka bato mibale wana Werason Jibe Mpiana après petit na bango azolanda bango na nsima Tata Dominguez ocomprendre Tata azalaki ya Jibe na Wera oleki ya Jibe na Wera ba génération moko baleki kaka ba une année 2 ans c'est vrai Tata azalaki ya Jibe na Wera oui moko na biso te ba une année 2 ans na Jibe génération moko na pe ça ba enregistré to là en plus ngala Jibe pe toza ba moi moko ouais totali pe na ngai Jibe Adolphe na Maradona totali ensemble c'est qui m'a na IM bon quand on va makambo to ba makambo ba wengeza lelo bisima loba lelo bazalaki te ya na bisaki yo te omoni ntango baconflit nyonso esalami biso oyebi deja na bapoto bato awenge liboso bakende bapoto ba biso bacece mbembe Jibe kolela vie bopi cece mbembe kitoko est-ce que Jibe reconnaître encore petit lelo peut-être bien reconnaître nga mena yambana na grand hôtel kaka pauvre ségué na vekis na porte na bato bani kokota te nga mpe naki na bato nanga bakotisa ute vitete zela vekisa biyo motu na ye ezela kala mpe te Jibe na nsima nakisango nasidika ndenge nini na ye Jibe abemisaki nga na bato nanga na bafili na ye nabo nakota sega bino ezela mwa mokene bato bani kokonga bingai fo nakota avant nana moto lelo te vekisa bino na te cece tobiya moto Jibe ye moko abimi président mokolo binadama expliquer bango écoutez koloba te bino na mulanya malasi fa mulanya malasi tika mulanya malasi tika baga ye mbongo
papa banani balas vida yembanga na mutiku na disque te na babanda bobongo olingi komona mibali kitoko yaka na wenge cheche mbembe kitoko nous arrivons doucement et lentement à la fin de cette émission. Alors par rapport à l'organisation, il y a Bobseko Ndengeleki. Si tu veux parler à ton frère, à Jibem Piana, par rapport à organiser Bobseko Yasek. D'abord, félicitations président Jibem Piana, félicitations, courage. Courage, surtout courage au père d'un grand petit frère il y a monté mais choc à l'élote et tu as un soka ton père d'abami mais tu es toujours en acteur il y a ce président Nzela Nzambe Mutabengaki Nzambe Emo Yapesaka Nzambe Emo Mutazwaka courage toujours sala musala na yo continuer quand les amis Nzambe Sabengaki au salut déjà au que sala mokile moni yo mo monaki voilà a commencé à noter après t'as ba outil cimetière yo mo monaki kolia ko melezaki ko sala jeté de balivre batumini bakendeki bilio ko zaki bralima ko sala jeté service traiteur mututo alieki batwale ba 4 fois ba 5 fois donc sala mana noté l'événement où mon Jibem Piana organisé et sala mana noté OK. Voilà, 2, 3, 4 personnes, salutations, et ça monte. Il n'a pas si mbote na bana Londres, biva. Non à Londres. Na pas si mbote na na lisusu na vie na Bopi Mbembe. Na question na Belgique na Charles Leroy, Auguste Membe, d'Esther, Auguste Membe, grand prêtre, Auguste Membe. On a vu na 2 fois d'été. Auguste Membe. Na yo lisusu petit na ngambo ko lisusu purement stade lisusu la bonne appétit Shango Coco Shango et de Breda ara chinois nous sera chinois Coco Shango donc on a passé 10 Michaud Kuntakinte 10 Michaud on a passé moi si le bosso plus quand même voilà yaza mutaba docteur ba mimo et toi le ba mimo voilà mutalamba Thierry Membe. Après j'ai la plus belle Jennifer. Voilà. J'ai 6 enfants. J'ai 5 cocos. Napesi ma coco na ngani so mbote, napesi Jennifer mbote, napesi Brandon mbote, napesi Ketia mbote, na ba coco na ngani so mbote. Sans oublier petit frère na ngaya grand prêtre mère. Et bakete. Ya bala kota ba sasu kuna. Ba bazara na ba maman Edith Ngesu na sablo bongo. Ani Membe, maman pasteur, comment pasteur, grand prêtre, maman Ani, au-dessus de la prière, Ani Membe, c'est une beauté. Azalite en France, meilleur ami de la Pente Noire, à ça la rara navette. Maman pasteur Ani Membe, sans oublier le nom de la famille, vieux Ogi Membe, Ogi Ekoyolo, il est ramené parenté côté de Mumba, côté M. Paul Mumba, na pesi pembote na ye, na pesi maman Sala. Na Jackie Mangondo, yaza kota ba famille Bumba, Jackie Mangondo, vrai chéri, maman avait Bopi, maman Anima Sala, moi ça vient de biso Ogi Membe. Na pesi sœur maman José Kongolo na yoka ki sanga ba maladie ya José, bonne guérison, papa Kunji na yoka ki pe bonne guérison, Jackie Watumba. Maman de Sissimbi, Christian na kwa sabambote na bino, wana ba sœur nanga Paris. Voilà. Maxime c'était Tchétcho Membe. Na bosani vina na Malando, na Bandal, le grand prêtre Malando, na PCP CBA, association monnaie à Bandal. CBA, ça dit collectif avenir à Bandal. Il y a pas Bandal, association monnaie, cette organisation, il y a Rasson Babete qui a 69 ans à Bandal. Vraiment, na PCP, membre de la CBA, Alemanda. Cordon, Denis Moulamba, la PCB les financiers Kamba, tout le monde staff. Sans oublier les petits les tendanciers de Jérusalem, les guerriers combattants, guerre de 100 ans, les petits sapeurs à Bandel, tout. La PCB Mbote, ma casse, petit n'a fondé ma baka, Bachim Pela.
petit nanga Poimboka, sans oublier honorable Dani Chanda. La PCP Mupanzi, petit nanga les Ipai. Malgré Zouaki, la finale. Voilà. Les Ipai. Voilà, merci. C'était la Tchétchémène pour votre plaisir, fidèle à l'internet. Tozaki, là, il plateau, il y a ABG Télévision. Moi, je dirais merci comme ça. Nabino Nyonso, au besoin qu'il y ait Bakou, il y a Rolanda Bicho, partagez nos vidéos, beaucoup santé pour s'abonner à ABG Télévision parce que le vôtre Dani Timanga est là, il est dans le Bissaïdino, il y a d'autres mais maintenant comme ici, comme on voit, et ça la carte. Bien, merci. Bosani Lokomoko, Dani, vous avez une résidence. Vous avez une résidence à Nani. Honorable Dani Chanda Kalendai. Voilà, on te salue, honorable. Honorable Mobaya Mama Souna à Paris. Dani Chanda, patron, Mutambongo Mamelama. Je dis des big salutations comme ça à la première dame de Orléans. Ah, il y a un Moko, il y a Mami Wanza. Maman Mami Wanza. Mami Wanza, bien prêtre mère en Orléans. De Orléans. Ouais, toujours. Merci comme ça à papa Micha Micha. Bien on a mis ça, donc on te salue, je salue tous les staffs. Ah, na bosani na Charleroi, sœur Nana Malou Membe. Voilà. On a bien Nzafo, Marie-Louise. Voilà. Il y a Malou Membe, il y a Mouana. Merci Nabino Nyonso, aujourd'hui le Bakwa pour la Nabicho. Continuez de rester comme ça. Gabon Membe, notre commandant de bord, Sao. Maman Claudine. Bye bye.